bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Wana boyebi déjà et dépendra na R Oyo Okolanda émission topé analyse na biso ya lelo. Na pesi mbote na batu nyonso o balanda Irsil Botelo ya TV, mbote na bandeko nyonso, mbote na biso epai nyonso oyo ezwami biso. Bandeko na nga lelo bomoni Irsil Botelo ya TV liboso na bino, lelo toeli bino kaka triste lisolo, lelo toeli bino kaka sango ya mawa. Sango na biso ya mawa eza nini naza sur bino moko bomoni déjà na profil na ngai topé na miniature na nga bomoni papa na biso i butu. O bozo mona wana eza papa i butu e oyo bomoni mupandi ezali mama na ye. Alors sango ya mawa ezali po na papa na biso i butu awuti ko bungisa mama na ye. Alors problème nini o ba comédien ba lukaka soit problème nini oyo esila kate bandeko tolanda lisolo. Papa Ibutu aza comédien oto ye bibiso nyonso aza pe na mwa bordir na oye a tutela bato. Alors toyoka lelo nani aye ko tutela papa Ibutu bordir nani aye ko bimisa makambo oyo après liwa ya mama na ye. Bandeko na nga na pesi bino mbote sika nyonso bozali mbote na kombo na Yesu partout bozali nzamba lola apambola biso nyonso. Alors na ye na analyse na nga ya papa Ibutu lelo po na sepeli na makambo oyo ezoleka te poto sepeli vraiment te na makambo nyonso oyo batu bazoloba oyo batu babimisi po na liwa ya mama na ye. Alors lelo pe Irsil Botelo ya TV aye kolobela likambo yango. Ndeko na nga so eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso, donc si c'est la première fois que o visiter Irsil Botelo ya TV, en tout cas a toloba kaka soki eza mbalano ya liboso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager émission na biso nzambe akopambola yo. Partagez émission na biso partout, partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez na TikTok, partagez na Messenger, partagez partout. Pona kokabola sango oyo na baninga mususu, en tout cas nzamba lola akopambola yo. Ndeko mama ndeko papa luka osunga tango moni likambo oyo osungi vraiment na ba partage na yo e ozala malamu mingi. Papa Ibutu aza comédien oto talaka oto yebi biso nyonso. Tomona papa Ibutu na ba délire na ye, tomona papa Ibutu ayaka tuta ba bordir na ye alobaka vraiment toyoka kango. Mutu nyonso atalaka ba comédien to mutu nyonso landaka penza a lire ya réseaux sociaux ndenge kendelaka. Aloba te ke ayebi papa Ibutu te. Papa Ibutu ayebani presque na batu nyonso ba yebi papa Ibutu. Alors problème ango nini oto e liboso na bino pona koloba na bino après liwa ya mama ya papa Ibutu. Mutu vraiment akufeli mama. Na moment oyo ndeko nanga bandeko ba comédien ata papa Ibutu atutela bino ba bordir. Ata papa Ibutu aloba oyo esengela aloba mena minute oto loba boy papa Ibutu ana douleur yo perdre mama na ye. Mama a mutu munene, mama a mutu basala ane ba ventir te. Mama a mutu oyo bakoki jamais kosala baventure basala baventure na mama te. Na minute mutu nyonso yebi ke papa biso Ibutu azara na ye muta ya ba tuta bordu wana toyebi. Mais papa Ibutu akufeli mama na ye na minute oyo. Ya Gabi akufela kinoko toyebi ke papa Ibutu ayaki na makambo akebo alobi nyonso wana toyebi na internet. Pourquoi ezaka soki comédien akufeli mama to akufeli ndeko il faut boya ko tout eleka ba bordir, il faut makambo zalaka eke zongi surtout mingi pona ba contribution et ça la kitoko te to mona ki na matanga ba Gabi e koma kitina niveau ke ya Gabi aboya ozo ba contribution ba comédien nyonso zo ki ka ya mama Belvi kandi tomona ki Ibutu malgré ba délire na ye, malgré ba kofinga na ye, malgré makambune na bosa nyende ngazalaka aya ko sala émission a zongele famille libota senge famille libota pardon asenga ki Belvi kandi pardon ainsi que famille libota mobimba toyoka ki pardon Ibutu asenga ki. Alors a mutu sa mutu ngalo ba toujours mutaka mutu akoma nzamba zate. Apa nzambe ye moko mutu moto akoma nzambe mutu moto ozwa akolata comportement nzambe mutu moto akoma nzambe na sie na moyo yo. Papa Ibutu aza mutu a reconnaître mabe na ye. Tomonaka papa Ibutu akenda na ngamba sila abanda ko critiquer Belvi akoma ko loba. Metanga ye ko reconnaître mabe na ye, reconnaître mabe na ye asenga na ye pardon. Tozongisa ke tomonaki makambo nyonso elekaki.
Alors lelo soki pa mutu na ngalo baka mutu na mtazaka libre yo sala chemin na yo sala choix na ye. So papa ibutu lelo ayaka zonga ki na famille libota yango te mtetinda batu baya ofinga ye po zonga ki na famille libota. Siko bino bolingi la famille libota eza na batu te pourquoi? Batu balinka abakuki eza na batu me famille libota eza na batu te pona nini? Eza kitoko te? Eza kitoko te? Toke na ngamba ba comédien nder moko papa ibutu yo ba komo sele ba réunion par-ci par-là. Papa ibutu yo ba ofinga ye. Est-ce que bozaka obligé à contribuer mbongo pona ye? So moniko tiano contribution te na matanga batu otiki. Ngalo ba mbile te la partout bandeko nanga. Papa ibutu tiaki malobebele be na matanga ba Gabriel est-ce que que un jour akufela ayeba ete lelo yo akufeli. Bine boye bateke mbile te la partout mbile te la na nzete nyonso ko kufele ya la lokwa likele mba boye bango te. Lelo muninga kozwa pasi akufeli ko tia munoko te koseka ite po lobi kuna pasi yana yo po kozwa ngo. Lobi pasi wana yo po kozwa ngo. Alors papa ibutu so bomoni ke bo cotiser po na ete bo tiki. Bine bokasi Belvi kanja ozango pesa papa ibutu mbonga contribution. To ba comédien musu oto yebi ba ozango contribuer te. Mais souvent zalaka ba comédien o bazaka minoko o balobaka mingi malgré baloba mabeto salaka awe futa maka anase mutu moko wanga na mabe papa ibutu azatende tinga bwena wanga na mabe papa ibutu te na yebi papa ibutu azaka lobaka mingi wana na yebi. Mais pas na biso za boko toucher corps à maman batute. Maman o aza comédien, azaki comédienne te, maman aza innocente. Maman mukolo bebo tala bana botite. Mais bo ya directement bo bandolo baloba. Bo pimela papa ibutu contribution et ça le côté mais bo tika ama maman batu pe mana kimia. E ba comédien. Bo tika ami ya maman batu epe mana kimia. Bosala na ba blague bino na bino bosala na ba je bino na bino ba voice na bino bima na ba groupe na bino na bino nde bosala na ba blague mais bosala ka ba je na mama te mama za muto basala ka na ye ba jete boyebi douleur o esala ka ya perdre mama boyebi pasi o ibuto na ngona motema na ye ibuto ana pasi makasi na motema na ye obungisa mama na ye abungisi être moko o eza être cher ibuta abungisi mama za être cher ana passe na motema ne ya makasi pasio ana ngona motema na mutu moto bima lobaka ana passe koleka papa ibutu to ana passe kokokana papa ibutu azate mutu bima loba bongo te ana passe na motema ne ya ye moko papa so ya yo kabiso to yo kelango te ba contribution na bino na tabo sangisi bo pesi ela musa mama na ete. Ba comédien toujours makelele surtout na matière à mbongo ba comédien toujours makelele ezala nini na ba comédien mboka na biso ezaka nini na bino ba contribution pe basenga bino pe ya grave to mona musu ba $10 zalaka ba $10 mais au mona ke na bolingo o bozala nango so bokutani bino nyonso na bolingo o bosala po bokotize ba $10 po na muninga bomona ke muninga ozoma mbongo mo pe ya malonga esungi ye pata elongoli ye pata mwa charge ndambo ezalaka bongo mais bino ba comédien mboka na biso bosala autrement et comme soki mutu akufi eza place bino bokomi ko se monke na bato po bosenga bino ba contribution eza bien te. Papa ibutu ana famille mbongo te papa ibutu abima lokola baninga msusu te to mona bako ya ba comédien msusu soka kufeli omona otia contribution te azana e bien mais papa ibutu ana famille ya mbongo te ana ye na ndenge ka azali famille ye bazana baonde bazame abima penza grave te ke wabima na ba chaîne na ye moko esika zwaka mwa ba revenu na ye moko ezate alors bosunga ndeko na bino tant que comédien so boni bosunga ete botiki azape ye moko te na famille na ofa kunda mama na ye bazape bele bandeko muso bazali ba osunga ye ba okunda alors babenge bino pete po boke kokunda mama ya papa ibutu bino moko boke kokunda mais ba comédien moko il faut arrêter ba chaîne combien papa ibuta leka na ba chaîne wana pour ça la film pour ça a tourner ba théâtre lelo soki problème e komeli papa ibutu pona bosunga papa ibutu il faut bobando sala ba émission bobando rappeler ndenge ye a créer ka ba désordre na ba matanga bato
c'est pas gentil. Eza gentil te. Bokomi kosele be mission bo bando rappeler papa ibutu yo créa ba désordre na matanga batu papa ibutu yo sala kabo na minitu eza na importance moko te. Tobelela toujours ba comédien mboka na biso bozalaka na bolingo. Soki ba comédien lelo bazaki na bolingo memba biloko no se bimaka te. Musu pe papa ibutu so omoni pe mutu akufeli ovandika kimia. Soko okotize na otozo na mbongo okotize te otiki. Ba biloko yango ezokanga batu. Tomona na matanga ya Gabi. Ya Gabi azaka mingi semer de trouble na ba matanga okaka bimi boye eke zongi. Bomona matanga ya Gabi ndenge ekomelaki ye. Matanga noko na bomoni ndenge batu balobaki loba bomoni ndenge ya na ekutu pardon ya grand frère na ye. Bomoni ndenge salamaki, bomoni ndenge batu balobaki na matanga grand frère na ye. Pourquoi? Parce que ya salaka yango nde asiemaki. Bozaka soki mutakufi boye bobandi koloba boye bobandi koloba tala papa ibutu lelo ndenga komi ko seme ya buka ya lona kata ndenga komi ko buka yango. Bozomona bien te ba comédien bien te. Beaucoup fait la bateau bana posa ba kundama na honneur. Bato pe ba otala ba lo ba témoin na biso za comédien sala théâtre pe para bata théâtre bata théâtre ba soutenir ye. Bata théâtre ba landi et sala ka bien. Eza loko moko kitoko makasi. Eza loko moko ya honneur. Batali ke mwana biso za comédien sala théâtre baninga na balandi baninga ne balandi avec honneur baninga ne vraiment balakisi bolingo wana na matanga ya papa na eto mama na eto ndeko na ye. Eza la bien. Mais biso ba comédien na biso baya kaka il faut batbaye bakaka batabuzo ba mo baza côté wana. Il faut batbaye baka yu les soye bomaye batbaye wana ba comédien bien te kitoko te la famille. Kitoko te pesara bien te. Et place comédien za lelo komaka il faut boyo kaka makelele, il faut boyo kaka babiloko mo boya kitoko te, il faut bien te. Surtout mingi na matanga oyoka discussion bimaki biswane bimaki pourquoi ba wele mambambongo pourquoi ba wele bwe siko musala ngo bosala ndeni. Basenga bino contribution $5 makele bimi. Basenga bino contribution $10 makele bimi. Siko bosala ngo ndenge nini. Bozaka na ba groupe toyo kaka. Mais bino moko bokoma kana ba groupe wana ba osenga contribution kotonga na ko pesa te. So munyo ko pesa te otiki tala ezala simple. Ezala simple. Ce qui va senyo contribution yelo komo bomoni opesa na ote keep quiet. Ba ovandi no kimia. C'est mieux kutolo ba koza na mbongo teke o critiquer muto akufi. Na linga bato basakana na ba mama baninga te na yoka ngo pasi. Kozanga mama ya pasi bandeko. Tana loba bosoza na bato ba otalanga bana mama te ba oyeba mama na oloba. Kozanga mama za pasi. Ana pasi makasi na motema muto a mema 9 mois azate a pasi. Soki na okufela te oyeba grandeur a likambo yango te. Okoyeba te. Na place batu mususu baya kolelisa ye. Na place batu mususu baya oloba mabe pona eme bino ka ba comédien boya oloba mabe pona bandeko na bino. Lelo to koma mona ka comédien so boma muninga de comédien ka comédien so ya koloba mabe na. Siko akwa boya osala ba théâtre ngo. Akwa boya ko sala ba théâtre ngo soki bolingo ezaka nango te. Muta ko kufela ebike na mwa mutualité na nga mobo na mwa groupe na nga mobo na bandeko na nga ba collègue de service ba otsanga poa ba osunga nga na kunda mama na nga ba osunga nga matangele ka bien ba osunga nga be bino na bino ba conflit moko ezata na importance moko te. Lelo bato ya koma muta Bellevue bla Bellevue pese mbongo. Est-ce que bomoni papa ibuta kesi nga mbongo pasi la? To boyo ke sika mo ba komi ke Bellevue komi ke aopesa papa ibutu mbongo te. Bellevue sunga ba comédien. Bellevue sunga ba comédien pa pesa contribution na epé ebele. Bino mo bomona na ba liste o ebimaka ya ba contribution ba comédien so ba bimisi ba liste bomona ba combien Bellevue pesa ke. Bellevue sunga ka ba comédien. Asunga ka bandeko na e ata kutuka ba o ba travailler kana chaîne à Bellevue. Ba oyebisa bino
sans polémique, sans problème. Ceux qui ont des comédiens, qui va travailler, koto, ba pas belle vie, quand ils vont travailler, que salaire bazwaka toujours différent. Belle vie a honoraka toujours bato basala ipanaye. Wana pe to kosite, wana pe to yeko marché ba moto, wana pe to yeko créer likambu te, mais to yo lobaka vérité. A honoraka bato basala ke pa na ye. Et mona tala muto azo salaire bien, o bazo honorer place azo sala et mona na ata na miso. Et mona na ata na miso, do ata na miso apamba boye. O mona déjà que muto yo azo salaire bien. Ata na miso apamba mona déjà que muto ba futa e bien. Alors et mona naka. Emunanaka aozanga mbongo opesa papa ibutu te, aozanga contribution ya opesa ete, aozanga ngo te. Tozana na makama matanga ya mama ya muninga, me bozo ya ko incliner bakombo ya bato ebelebele na kati, bokomi ko ya roloba siko Bellevie sani akunda mama ba papa ibutu. Obino bolingi po mona ke Bellevie asungi, il faut que ndazui ba responsabilité makambu nyonso. Non, yango te. Yango te. Talande ba comédien mboka na biso basala division bango moko. Talande bo kabwana ka bino moko. Muta kufi basengi bino ka $10 a contribution. Bo kabwane lipo na yango. $10 a contribution bo créer lango makelele. Balobaka muto apesaka epesa melaye. Partout ezala bongo soki kombono ezala na liste eke muto abeli opesaka, muto akufi opesaka, yo pe ba opesa yo. Mais soki kombono na liste ezalaka te, boyoka mutema pasi ya poani. So kombo papa ibutu na liste ezalaka te, so bo opesa te bo vandi. Ezala vraiment bongo, baloba bongo. Muto a participaka, yende batu ba participer po na ye. Bomona te ezala même muto akenda alanda baninga na matanga. Mukolozo matanga omona batu bele pe ba Holanda e. Mais muto alanda baninga te mukolozo matanga omona pe batu ba Holanda e te. Na normalité des choses ezala bongo. Ezara bongo. Alors ezate que comme il y a participé à pesa ba contribution te, faut boya ko salir rien internet. Non, ceux qui bomoni que papa ibuta pesa ba contribution te, yo po vandi no na kana o lobi ke te, comme il y a pas pesa ba contribution te, nga pas partir à lelo na kotia na contribution te na maramba papa ibutu, c'est simple. C'est simple bandeko nanga totika oyo créer ba biloko mobwe pona ko déranger mitema baninga ezala bien te. Na famille yango ya papa ibutu tamba oyo ka ba biloko o sala bien te. Et ça la bien te yango famille ya Gabi bazwaka décision ke ba pexe ya Gabi azwa contribution ya ba comédien te pona ba biloko oyo. Et ça la kasoni. O wana kufi ndenga za mama ya ibutu ndenge pe aza mama ya mutu nyonso. Ndenga za mama ya ibutu ndenge paza mama ya bino ba comédien po mama ya muninga no obosa ne musala moko mama ya camarade no mama ya comédien lokola yo azape mama lokola mama na yo. Alors respect il faut ezalaka et ça la bien. Et ça la bien longa na kamwa pourquoi comédien zaka na respecter na baninga, pourquoi comédien zaka na respecter na ba mama ya baninga to mona rango eza propreté. Ibutu sera pesa na mbonga matanga te, soko bo pesa mbongo te, bo pesa mbongo te. Alors bo tika molimo ya mama na ye epe mana kimia. Mama na ye asala théâtre te. Mama na ye asala ka théâtre te. Mama ya papa ibutu azala ni muta théâtre, ayebi ata mamba théâtre te. Musuku tabanda pe ko peksa mwana ye ko kesala théâtre. Ezara bien te ba comédien. Il faut ko activer ta respect moko bo ezara bien. Babylone na bino na bosala ke ezala bien te. To lela na ba o bazolela. Soko za motema malamu nzamba tie motema kati na o ya kolela na ba o bazolela. Lela na ba o bazolela. Lela na papa ibutu comme aza muninga na bino comédien za ndeko na comédien. Lela na ye e oza malamu mingi ke koza na babiloko moko boye ya bien te esalaka vraiment kitoko te. To lela na ba o bazolela olingara papa ibutu luka ye souhaiter mes condoléances et kozala malamu mingi olinga kaye luka ye consoler ye ba mes condoléances na yo wana e ozala malamu mingi o consoler muninga kende kotala ye pa na ye
kende kotala ye pa na bango lela na ba o ba lela oyebi lobi te papa ibuta banda kolela na batu te bomoni lelo pe kweli ye me papa ibuta mona na matanga malgré ya gabi aleka loba papa ibuta ayaka na ba message ya mabe alobaka soki muta kufeli ayaka kisongisonga atiaka bwe me lelo yango pe ekomeli ye tokobambe mabanga tokoyina ye po ekomeli ye tokoyina ye te po ekomeli ye tokobambe pe mabanga te po ekomeli ye alors comme ekomeli ye toza na choix te il faut tolela na ba o bazolela po balobi lela na ba o bazolela eza important tolela na ba o bazolela eoza malamu mingi olingaka ibutu visiter kende ko rendre visite consoler po ana moma moko ya pasi kobungisa mama eza facile te abungisi mama o azaki nyonso pona ya memaki 9 mois na libumu mama o akei aozonga te donc ndenge akei ake pour du bon aozonga te alors tolela na ba o bazolela tokutana na papa ibutu oza na ona posa ko contribuer oza pe na posa ko contribuer te kanga munoko na yo koloba te koya kofinga pe te koya pe koloba ebele te so oza na posa ko contribuer te vanda kimia ko contribuer na ote e osala pe eloko mo te ke boya koloba koya kofinga mama muninga koya kosali réputation koya kosali famille baninga eza vraiment kitoko te donc tolela kaka na famille o bazolela e osala malamu mingi bandeko na ngande ko nyonso olandaka Ursule Botelwa TV soki eza mbala na yo ya liboso okoti na Ursule Botelwa TV s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tant que vous s'abonnez, partagez ma vidéo na biso na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout. Tina ba messagère, tina la baninga et osala malamu mingi. Ndeko yo s'abonner ko bosa na te cliquer cloche ya notification pour que prochainement tant Ursule Botelwa TV azotia ba analyse na et comme là directement et pas nyonso oyo okozala. Donc tant que cliquer cloche ya notification, kende ka place ba komi partager donc au place ba komi partage au partager vidéo na biso et ozala malamu mingi nzamba lola ako pambola yo. Bando nanga wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te dans na système moko ya bien olingara Ursule Botelwa TV olingara ba analyse na biso tozo continuer na challenge na biso ya ba abonné. Merci na bato bozo partager, merci na bato baza ko s'abonner. Alors ndeko nanga ko lemba ko partager te tango zo partager ko bosa na te ko finaka cloche ya notification tango o s'abonner et o sala malamu mingi vraiment nalinga bino mingi kande bino bolinga nga ba o balinga musala nanga ba o ba pesa musala nanga valeur ba o balinga biso ba o ba komela biso ba o ba benga biso to linga bino mingi kaka ndenge bino pe bo linga biso donc merci na musala nyonso bozo sala ba o vraiment bo benga biso pona ko reprocher biso pona ko pesa conseil nzamba lola apambola bino na yebisa bino toujours numéro Ursule Botelwa TV zaka liboso wana pona bandeko o bazaka na ba conseil ya kopesa ozana remarque moko olingi osala numéro na biso eza liboso wana sala ba remarque na yo ozana publicité moko olingi balekisa publicité wana epa Ursule Botelwa TV ozana business olingi balekisa publicité nango to sala pub nango en tout cas toza wana pona bino benga biso na numéro na biso eza wana komela biso na WhatsApp na numéro na biso eza wana tokozanga te ko répondre bino alors wana tokutani mbala sima soki Yesu azongi te bisous bye car na système a bien déronanga. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Mes condoléances na famille Nyonso ya papa Ibutu. Vraiment, Nzamba Lola a consolé Mite Manabino. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.